toujours vivre le bien tu fils bilile le kamalo bana ebele tu veux toujours un enfant. balandi ya DMTV mbote nabino esengeza ya biso ya koyeba ke boza ebelo boza kolanda chaîne YouTube nabino DMTV wa apporta kabino ba analyse sur ba sujet d'actualité mais ba faits sociaux pena ba réalité nde toujours vivre ngo na mboka na biso République du Congo particulièrement na Kinshasa mboka esangaka makambo te mboka ya ba rumeur mais tolobaka pe awake mai ninganaka apamba te boyebi ke milinga pebi makapamba te seke bapelisaki moto quoi donc RDC zali mboka ya makambo des problèmes ne manquent pas tolingi to échanger na bino sur un sujet za actualité za continuer ko défrayer chronique to partager na bino réflexion au biso to sali par rapport na likambongo mais avant to kota na mozindo à faire ngo boyebi kaka que biso na DMTV to pona vraiment ko contribuer na sensibilisation par rapport ya maladie to ko tikala silencieux te sengel na biso to rappela kana bino to sensibiliser bino pe biso nyo surtout par rapport à respect à ba mesures barrières comportement na biso responsable sengel to zanango vis-à-vis ya maladie parce que prévention ya ngonde ko permettre na biso to ko bundisa maladie wana efficacement. Alors actualité ezali toujours kaka dominé par problème oyo ya Christelle Ngoyi mwana ya Ngoyi Kasanji ancien gouverneur ya province ya Kasai oriental azali actuellement pe certainement député mais Christelle Ngoyi ya azali député provincial na Kasai oriental justement azalaki suppléante ya papa na ye pe papa na ye Ngoyi Kasanji atikelaki ye ebonga wana pour ka ko siéger kuna pour l'intérêt ya bana surtout ya Kasai oriental Mbujima Iboebi kaka mais Christelle aye qu'on se fait remarquer makasi plus vraiment par rapport à ba propos na ya mabe ou ya tenaki vis-à-vis ya première dame Denise Nyakeru ya ki lisusu malheureusement ko cité même na première dame ya Kala Olive Lembe Kabila au bamingi babinga kapé maman sociale parce que babi ka se distingaka par rapport ya ba action na ye o asalaka ba œuvre caritative pe oyo aye ba ko sala et aye kotanga ye na makambo moko ezali penza ya lokumu te oyo kokitisa même honneur ya maman Olive Lembe Kabila nde tomi poser question oyo pourquoi Christelle fille ya Ngoyi Kasanji donc alingaki kopakola pe maman Olive Buzoba na ye parce qu'il faut le dire eza Buzoba sokezaki Buzoba te alingaki se rétracter te asala ba vidéo au moins 3 ba vidéo avec 3 épisodes où eza kosenga pardon ezali malamu mingi te parce que makambo alobaki même maman Olive Sika azali akoki ko sepela nango ata mokete nous en sommes en tout cas convaincus mais avant to kota na momuzindo ko analyser ba propos wana na lingi nazongi sabino na ba propos ya Christelle spécialement partie oyo ye aki kotanga kombo ya maman Olive Lembe Kabila. Je rappelle que vous avez la chaîne Nabino DMTV, vous avez abonné, s'il vous plaît, cliquez au comme abonné, que bosanate, petite cloche de notification qui apparaître juste à côté, wana et qu'on permettre au ratakali sous-souté, ma vidéo te remettre en ligne. Suivons cet extrait avec Christelle Ngoyi, Mwana ya Ngoyi Kasanji. Ensuite, nous revenons tout de suite après. La France 24, na fini makambo nyonso oyo nakoloba nakodetruire pouvoir ya Chilombo bana basi nde baprote bino bapolisier ngai nazoloba teke mama ya bana mibale bokohumilie papa nanga mpona nini asala nyongo na bino boyebisa ye soki asala banyongo na bino akofuta yango mpo aza millionnaire aza millionnaire soki asala banyongo na bino akofuta tala ngai nakola na bomengo sako ya $5,000 utakobangisa te na Kongo awa nana solaka na mama Olive Lembe boniko ye Denise nani yango aleki nga na bote sie
soki aza na baniongo na biya kofuta tala ngai nakola na bomingo sako ya $5,000 uta kobangisa te na Congo awa ngai nasololaka na mama Olive Lembe boniko ye Denis nani yango aleki ngai na bote sie kebaka bokendaka na bino attention poni badimese pempe maboyi. Voilà, merci beaucoup. Botiko Landawana, ba propos oyo Christelle Ngoy Atenaki, hein. Jour il y a déguerpissement, il y a Papa Naye, na résidence située na commune ya Gombe 6 avenue Roi à Baudouin, résidence soit allé qu'on se disputer, hein, na Gabriel Mokia, déguerpissement Salemaki le lundi 17 août 2020 dernier, et donc réaction à Christelle Acho, Nasté à Kanda et Zalaki Kolobama makambo ebele kofinga première dame koloba kotenir ba propos moko pe ya mabe à l'endroit ya chef de l'état Félix Tshisekedi mais aki kotanga même na kombo ya maman Olive nde na extrait ototeli bino boyoki yango ndenge ye atangi maman Olive. Alors pourquoi biso to mituni pour la nini Christelle fille ya Ngoikasa Njalingaki kopakola pe maman Olive buzoba na ye to s'inspirer en tout cas na chanson moko oyo Papa Wemba ayembaka zaki na ba parole moko très très importante nakati titre antembo ezalaki overdose nalingi na fredonner bino moi partie hein oyo et inspirer biso pour que to koka kosala réflexion oyo to analyse oyo pona bino. Je crois que mingi oyo baz yebaki Papa Wemba bazaki kolandela mo bantembo na ye bakokamwa te titre ya chanson wana overdose ezali na partie moko Papa Wemba zali koloba bauti kolia moto mama baye kopangusa monoko nelamba nanga momabe masali elumba pe solo nanga. Voilà, donc bauti kolia moto baye kopangusa monoko nelamba nanga po mabe basali elumba pe solo nanga, de sorte que yo moto zalaki no na kati ya mabe wana te mais mabe bango basali balingi ba pakola yo beurre po ibaloba ke yo po salaki mabe wana okbokoma les oiseaux de même plumage. Donc wana ezali malobo Papa Wemba yembaki na ntembo overdose mais to moni yango ezali exactement makambo Christelle Ngoy alingi ko sala ko pakola maman Olive Lembe Kabila buzoba na ye ndenge asalaki. Donc au fingi na yo première dame Denise Nyakeru, au fingi na yo chef de l'état Félix Tshisekedi Fachi Beton, au fingi na yo Gabriel Mokia mokolo tonga wa eko botola tonga na ye récupérer palais na ye et na suka nango oyeko kotisa kombo ya maman Olive Lembe Kabila nakati. Oh moi je parle avec Olive, oh moi ke donc nyoso tu wana mbala moko ebimisi ko lokola ke Olive Lembe Kabila une femme respectable nayo bozali bazoazo de même plumage, c'est-à-dire batumoko sens d'éducation, donc ndenge nakin balobaka wa donc les foufous de même mbadi non propre teint qui to côté yango to lobby et que même si ka maman Olive azali tango alandaki ba propos wana akokaki jamais kozala na esengo parce que koya kotanga kombo na ye na buso ba modèle wana koki jamais ko sepele. Je n'imagine même pas que na entourage na ye batu bakoka kozala na esengo yango. Je crois que au-delà du fait que Christelle Ngoya sengaki bolimbisi na maman Denise Nyakeru première dame actuelle, au-delà du fait qu'à sengaki en général na ba maman surtout, je pense que il aurait fallu à s'excuser peu auprès ya maman Olive parce que je crois que aiko koti sa na buzoba moko boye oyo sengela ki azalate, même si beaucoup ont reconnu que maman Olive a fingama à Petro tout comme ba maman mususu neti ata kalatea wa ami d'achature, mais a réagi ça peut-être pas, peut-être que et ça la kaeni chaud ni fois parfois même elle a eu à s'exprimer hein à l'ékisa yango le rôle à moi fait moko boyeza nango gravité, même si ma finga ni surtout sur ma fingio et zeloko et au sala yo plaisir té. Et j'imagine même imaginez mutoko la Gabriel Mokia nandenge toyebiye ye aye alobi que Mokia
Gabriel Mokyo toyebi avec moi brutalité na yazalango ya bon mungala un mbouza qui se respecte bomoni Gabriel Mokyo akei na ndako na ye wana aza ko affirmer pas za kolobake ndako oyo na sombelaki yango mwana nanga ya mwasi donc sombelaki yango fille na ye. Alors imaginez maintenant Gabriel Mokyo andenge toyebeli na moi brutalité na ye pendenga ala kanango wana obi ke atomboka pamba si abeta motu en plein plateau hein, na émission ekutaka même ye liberté akendaka makala. Alors imaginez fille na ye oyo papa na ye Gabriel Mokyo alobi ka sombela ki lopango wana ayo kandenge Christelle Ngoyi mwana ya Ngoyi Kasanji afingi papa na ye. Alors sachant que Gabriel Mokyo aza mungala donc mbuza ya solo et que a boxa kapé kutuna batu to mona yango na plateau à télévision deni Mokyo s'illustra qui na ko boxer Benoît Yolama écoutaki même liberté kenda kitina makala et là je vous laisse en tout cas imaginer force nini moi na epé moi si à cause nango do so kutani na Christelle Keba mabe eko ko taper donc likambo oyo lolenge lekani en tout cas ça va continuer à faire parler encore parce que elle a eu à déborder et je pense que elle n'a pas manqué de respect que à la première dame, mais elle a aussi manqué de respect à la première dame d'avant. Et donc, Sengela qui a s'excuser auprès Yabangonio surtout, d'autant que cette première dame-là, moi, si autorité morale, il y a papa naïe. Donc, il y a Yemokopé parce qu'il y a Yemokopé, Aza député, na compte, il y a FCC. Vous imaginez un peu, ça gaffe. Moi, il y a émotion, il y a un de Kumba Kabiso. Kanda ndenge balobaka kanda ezalaka mopaya. La colère elle vient très rapidement mais une fois que au vandi pe au pemi pe le temps a toujours fini par emporter bakanda nyonso to silika kindenge ni temps ye azalaka toujours solution pour la makamunyo surtout comme on a que finalement na kanda ngwa te ezalaki ya lion au mona que kanda est baissé raison ozongi mutu mais parfois au dépassaki déjà ligne rouge mo ozonga souci mes athées, mawa plein. Christelle, intellectuelle, bien éduquée, moi un millionnaire, mais affiché éducation qui toko penzate. Je pense que même maman Olive Lembe Kabile Sika Zalaki, a sepelaki na yote po, makambolobaki Zalaki qui toko ten, yozomo nango lola ke batfuba betolo maboko kenga na solara na Olive. Et Olive on peut master na yo, mon copé boy. Tout raisonné. Merci. Voilà, moi, réflexion, ton gars, tout partagé, tout changé, nabino toujours par rapport à ce sujet, ça, qu'on défraye chronique, hein, que ça la actualité mikolo oyo ce qui vous sepeli en tout cas boutique la biso like hein, mais donnez aussi votre point de vue en réagissant à travers commentaires et vous savez biso toujours bien mais surtout vous s'abonner à la chaîne Nabino DMTV et ensuite vous cliquez na petite cloche de notification pour apparaître pour permettre Nabino bozangate prochain élément au la bino awa tomi bate la coronavirus ezali to respecter mesures barrières de konti basengi biso mais surtout to yeba que prévention yangonde et kosunga biso pour que to réussir mission na biso ya komi batele ya ko brise les chaînes ya contamination. Merci beaucoup DMTV vous dit au revoir.